finga te po Jemima Ibele alobi weza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Mama Pengui, Mama Pengui, Mama Pengui, Mama Pengui, Charlotte Mbanga, Charlotte Mbanga, Charlotte Mbanga, Lianga Mbanga, Mama Pengui, Mama Pengui, Mama Pengui, Lianga Mbanga. Yaka makasi na soya mwasi Charlotte. Ah Njora, je t'aime tellement beaucoup, mais mon bateau tolinga mingi je suis bazo tambola nyora nyora faut ozong sa bangwa. La famille, vous allez bien? Un bon samedi na bino bisika nyonso bozali bino nyonso bolinganga bisika nyonso ezwami bino na Congo, na Europe, na Canada, partout. Sabado et l'amour, pour partager les gars dans la vidéo. Lianga Mbanga, Lianga Mbanga, Charlotte Mbanga, Minanga Mbanga, Bulingwe Yaka Makasi, Nazoya Mwazi, Lianga Mbanga, Charlotte Mbanga, Lianga Mbanga, Lianga Mbanga. Minanga Mbanga abeti mabe bo partager les ngana qu'est-ce que tu as dans le banoka malgré la linga comme il faut zaka. Bonjour bisika no tout bozali mbote na binoke Nadège mbote Junior mbote Lisumbu mbote. Bon, le lot au sol à Likamboya, on colonzembo Lianga Mbanga. Njora, ben grate bazana bon na mukilio yo. Mais ya yo l'équipe. Bando banda makamuna qui porte parole, au tamboli combien d'orchestre? Vous allez pas JB, vous allez pas Kofi. Oye pas JB. Au soutenir Fali na début na ye. Si oye et pas ya wata. Mais na ba grand news tunjora oyo za na bango parce que biso musique na ceux qui ndana maramba mikilie mbote Sylvie donc ce ça quelque part il faut même mikili mais na ba grand news qui sinjora o tambola na bango mutamima ona poto ezaka héritier le lunjora yo solo ba ke héritier yo ke ndaki poto na compte mboka mais na ba grand news oyo za na bango pas JB et pas ya mukulu fali kutoye na ona na débit na ye adasa bonjour pour partager les gars dans vidéo na bango nyonso wana Njora muto mema ata na poto na compte ya kikukusa azate muto mema ata na poto na compte ya église abima azate muto mema ata na poto na compte ya bokendolia mburga azate mais wata waza mwana mora mukie pas payer son passeport na weza ki na compte mboka mais na compte mboka ngo wana ozwa ki on a chance à nani la chance à wata ba finga ki on nini yo ya mama na yo menjora on doza ki na likambo tu n'arrives pas à comprendre que yo finga ki wera ozo comprendre que yo finga wera bon maintenant moi je vais t'expliquer l'oni de la si que yo finga wera wata koza na ba ranking ya giba na wera son. Mais pour ça, oh les loyaza, au bisonio stoé baé, c'est grâce à Weranson. Weranson pas ouata, ça le roi papa nae. Na vie normale, coûte ça na papa msusu. Bina fila beta li solo que papa nae bengana enanda quoi, ça la 10 ans libanda bina filé. Donc tu as comme oh le loyaza liwana. A combien lango libanda nanda kabatu msusu parce que son père a bana ko supporter la musique té. Wana ça ce que papa ya bina filé.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a en musique? Donc, papa, ça n'a droit, ça la nuance, c'est pas moi, on a la papa. Ceux qui ont compris que vous avez les faits à répéter ma kambu, oyo, batu, balobi, o, ezali contre, to, ezali ma bé pour n'avoir un son. Yango, el a dit que yo fingi. Ceux qui ont balobaki que, ouais, un son, il faut ça le débat, na français, na Zakari. Vous avez mon colot. Ils injurent. Comment on comprend que vous avez des injures? Yosko mtozalana petit na ye. Yosko mtozalana mutuna na mwana na ye o ya bimisa po biso no stoye bae. Les fois qu'on les gars interview ko répéter yango et puis na titi dozaki nango. Ozo se kozo répéter makambu o batu balobaki et ça qui fingi. C'est simple. Parce que na monde na mission mingi bo katelanga parti na fingi wera. Parti fingi wera za que batu o ba pesa ki est défi wana alo ba français na Zakari. Bapesa qui ont un dengue ici, bapesa qui ont un dengue qui basala débat non. J'ai une dengue à critiquer, à refingailler. Mais yo tant yo les sous une émission pour répéter loko bon batinda qui ouira ça là. Ils insultent. Donc etozonga. Spiritas et ça mon bimba héritier. Ça l'ose à la maîtrise. Njora. Et si quoi ngeze elo bien le quoi pas héritier. Na moni angote. Lelo ozongela na ozongela sou kofi. Lelo kumukumi sa sou fali. Pense que kofi azazoba. Pourquoi na ba boyebi na yo ya koloba ndongo loba ke oyebi osala musala non comment oza na maîtrise to vanda bisika moronjora. Kofi atika ko memo na potote. Car lelo ndongo lobi ke yo kenda ki potote moleka na poto. Oze ingrate. Oze ingrate njora. Congo na Madrid wana donc pour na yo ça OK poto ça au leka qui na contre gouvernement oui na contre gouvernement au leka qui na poto mais na grâce à Wata et puis aux endroits réclamer passeport wana té non au bet lango c'était passeport bon ba pêche wana et ça passeport o ya yo mais passeport o yo kende la Congo na Madrid et dépendre na bango soki erozala ke ba pesa yo ou pas oyebi musala na yo mais Oza na maîtrise te on dirait misalango. Ozonge la kofi. Nga so kofi na ozonge lote. Ozonga sou n'est pas fali parce que na moni okumuku misa sou fali yango. C'est comme si ma musique yango et simba yo tenjora. Oza déjà na mapangu no ndongo ebisaka biso. Vandaka na lianga mbanga na yo na orchestre na yo. Bosa na bino ba musique mais tika ba groupe ya batu. Ozengat. Lelo comment le bakesho le bo bimisa makambo ya la team wate za la somo eh maman pensez na valeur moi na mobali wana héritier na âge na muki apesi yo pensez na valeur moi na mobali wana ya muki a réaliser rêve na yo ata lelo zo benga ngoko kenda ki poto na compte sa mboka Congo na Madrid ezaki na compte sa mboka pense que gouvernement pourrait koluka yo moko Christine yo moko njora petit na Congo na Madrid tu le penses. Oza sir ke bakoué koluka yo moko kende ko sala suki promotion suki nini no OK poto na compte ya Wata. Makamuni no obimisa somo. Makamuni no obimisa somo pona la team Wata. Ba groupe nuance tout ezaka na ba réalité nango obimisa nini. Ke Richard sala ni na kata ba danseuse. Ni no obimisa. Ke nini eza groupe akisi. Ni no obimisa ezala nini lo nini yo ba secret njora tika. Et puis les femmes ont bongo que ça makambo robimisa. On ça la passe pour bazwa aussi comme sousou. Même confiant autant yo ba ko robimisa makambo. Oh yo ya somo ya la team Wata. Est-ce que penses-tu que bozana confiance bazo so na latino? Ozengrate. Ozengrate makamni no bimisa. Expliquez biso no makambo bando ti do ke rozwa bibebe. Babando ti do ke ko boma batu. Et là, on est en train de la team Wata. Maman. Si on comme ça, les fois qu'on a battu le roi, bino batumsu baroko mamite mama be na vie. Babo ya ko sunga batu. Ozaka na rêve, OK poto. Ato kenda ki poto na compte ya gouvernement. C'est parce que ozaki na la team Wata. C'est parce que ozaki na la team Wata. Kofi aza grand koleka héritier à Salangote. Et pourtant, yo kepoto. Kofi memi bakali o azamu kinza.
Bakali mérite que poto. Pourquoi Kofi a commis ma Bakali? Pourquoi? Pour nga mérite que ne bela makambo yo sala. Wana ba benga ngo 60. Oui. Olonga pas Kofi combien de fois? Olonga pas Kofi 1001 fois au kendara olobi mabe ozongi. Wana vient nga. Donc vient na bino wana akoma po. Donc vient moko boya za kaso olongo ko fingete wana vient na biso mutema munene. Donc viens moko boye bino bosakana na ezaka kete na kolongwa na ngai après wana vient na ngai donc Kofi ngo avandika boye. Ana bana azana mwasi donc bana na eba mona katombo longwa bo fingi après to wana vient na biso. Ambon. Kofi mema Bakali. Et lesquels là batunyo même yomoro malgré kenda Congo na Madrid. Mais on l'a tes jours, on zomi tuna. Ngana zaba seria. Mapananga moto ya pansi mama boti ngande mobola. Ngamena singize na yo. Mais bakenda na yote, bakena Bakali puis yo kanti ko faire zoba. To limbi sa meto bosa na raté. Oui. Limbi sanga na makamna sala kiyo non limbi so. Mais non bosa na te makambo yo salenga. Siko so to calculer la yo njora. Olongwa combien de fois? Pas quadra. Ozonga combien de fois pas quadra? Et puis ton olongwa okenda kolobani. Fazo za la pa wata. Oui, ata ba finga ki nini o soki ya nani na falo za pa wata. Fazo za na maîtrise. Donc bataka ki yo na spiritas fazo za na maîtrise. Falo vanda wana ezaki mouvement na yo. Allez, lobi loba ki yo wata lieye. Le longi makambo lot papa na biso leki ya bango. Eza nini yo mwana mwaso? Eza nini? Eza nini yo mwana mwaso yo? Sorcière, eza nini? Eza nini mamozo luka nini? Nalinga ko tellement mingi mais makambo no ka posana beto bolite pendant njora. Ozando kido papa na bon ozoluka ka ba makambo likola vina yo nzambe nanga. Ko fe ozongi sote. Ozonga ne yo moko bandolo makamba Kofi mais na motema est-ce koza? Oza si. Viens na bino mo sakana ne wana donc yo za dire que oza penza na et plutôt que tozonga yo musano sala na musique. Njora na vanda ki avanda sala émission on a bina kanisa penda na kata motema na ebelo yo salaka. Makambu yo salaka biso otolingako to mona ngote. C'est que yo za oza petsa bitinda ba musicien oza na biloko moko salaka o biso ba fan to mona rate. Na sala trop o sala trop ndeti nini? Neti pa wata yo yaki wata na ba moto na Oyo bibiske loro no na lieye. Wata okati lamba. Mais na comme na Congo na Madrid to mona olikola ya podium moto filmer yango kande musala to na kati na coulisse oza biloko moko sala ko za ba biloko mo batinda yo biso to mona raté. Parce que soko betif matolo ke musana sali li bango ngande singana faut expliquer nga musala oyo saleli yango eza musani. Salo vanda pa wata. Ofinga ki we raté mo répéta ki makambo ya batu o ba finga ki ye. Oui. Jamais au fanda na wato ko répéter ba lobby ke we la fois ça la nini et puis lobake maman Sylvie to beta ne bien mais abengi ngata lobake na fingi mobali ne. Pense-tu que Sylvie m'a pas to bengo po lobano ki fingi mobali ne. Bande konanga. Bino nyonso bozela ka le likamba wera likamba français. Si les lobino bozalaka na complexe français Seigneur Jésus-Christ. Français za langue bande konangai. Français ko zalate ke elata pour soi mutu moko we po boko mako humilier likola français. Ote wera sala débat na tala, il reste wera son. Ana ba mapango, akenda ka ba poto, asana bana na ebatanga na mboka mutu. Malgré na français na été wana obino bolo lobana ka yebi français te. Ana mwasi na ye aza stable na mboka na biso ana ndaku libanda mboka aza stable sans français. Toki na classe toki kotanga mais biso nyos tozwa raté na classe eza na ba licencié belé ba damiste
licencié en économie, mais chaque temps, bandara dame n'a aussi sa 16 heures. À ça qu'on exercer qui dame, qui économie n'a une dame n'a sa nzete. Mais il français qu'on les kawe ranson. Mais oui, on bino bolinga, on dit français te ma maman. Bon, si moutoulo quoi, il joue à vendre 9 mois dans ndaku na e. Professeur bon universitaire au ça qui français. Na 9 mois, oui, on a français complètement te. Il n'a pas le temps. Alors, il y a que la français, on m'a cassé, pour na. Oui, c'est que batu bazo na visa zoa. Ce qu'on pona nini. Mais yon jora, on répéta qu'il y a un monogono. Donc, ils insultent. Yon no yebite, ils insultent. Wana yona ba ken bo beta bo seka. Eh ba lobi ne kutu. Ken kuta lobi fo. Asala on a saka ba lo ba français. Ils insultent. Ils insultent. Yo ko répéta ngote. Et puis tant super héritier mtazwa ki posta wane koma ndenge komi me batu nde ba mona ki on babi non. Ozui gafez. Obendi gafez mo mpandi na yo. Ako répéter biloko banguna balobi te pona papo ya yo. Njora tulinga ku mingi. Mais yo keno ko lukanzambe. Tu n'es pas stable na makamba musique na yo malgré tala place no zaki pa héritier. Nta ko sauter. Mouta kosa yote. Parce que wata za mona mukie kozana yo a part kout ma musique mais angaza na ba respect mo envers yo. Na mi longo leli avant mo kende États-Unis non. Ils a distraction. Au perdre bisika mo boye, ozaki na ba valeur mo boye. O ba bisika msu bangé ba pesa yote. Kofi te connaît bien. O finga emile une fois. Oui, o finga kite wana vient na biso oui. Ma ki zengite. Pas JB, Ozongate, à Solsa côté. Fali, à bloquer, oui. Pour ça, on a un numéro, il y a un qui botala na bastati, oui. Mais à ça, tellement de comportement, moko Fali, et c'est pas ce Ozonga. Ah, Falo za pas wata. Njora fa ofanda pas wata. Ba te belé ba finga bon babani, et ça c'est que ceux qui ont nimé aussi pour dire ni ma mère na yo wana. Et ça moussala, peut-être balinga ba s'excuser après. Ozaki tellement pressé. Ya rolongo et puis ya roloba mabe. Le lokomi papa na biso l'équipe papa na bango eh. D'après yo moni ndetike, babeta ki bonjour maman. Babeta ki babeta ki 12 ke te yo za mwana wenge te. Yango babeti yo 12 wana po yo zongo yo za mwana quartier la te za lukuta. Et ça qui se comporter mabe. Et ça les kamba clan te clan ngana mwana ya clan boye nde basali nga boye non. Et ça qui au répéter makambo oh ba finga ki papa ya patron place yo sala yango basiliki wata lobaino d'après yo lobika komela ko ba message ya somo suzaki mukolo malamu falo za na maîtrise. Et ça bisiko ngana lingi zo kesto ngana lingi no zo kwanga wana kala mingi te to ke des États-Unis. Wata lobi ba mabe eza kanda peut-être batu ba lobi ne njora maîtrise spirita c'est fingio nino ya mère na yo ba mati maîtrise kaka. Pourquoi? Parce que oza intérêt na kati eloko wana ba réaliser rêve na yo wata wana la team wana et même on a protocole ba te gouvernement pour ça wata gouvernement ko zwa yo te mema wata so na mbandaka ye zwa yo te. Mais lelo na ingratitude na yo o vanda na poto to leka na poto. Ah! Njora. Oleka na poto wana momoni yango. Oleka na poto donc ba mema on a poto to va mais omoni yango quand même. Poto yango wana omoni yango. Pona binonde. Yango batu msuba otiko sa bolamu pona batu. Pona makambo boyende. Batu mususu babando lingo sala batu malamu te. Wata wana o lelo lingo négligé hôtel Nsamandoki. Bercy a fingaye. Musique chiffonnée. Bercy a zongi. Charlie a fingaye. Mwana mobali wana o abwaka yo la time wata yo a mema na porte puis wata so kene susu ni États-Unis. Bercy pa fingaye. Baba tu nyonso basaka groupe ba fingaye bazongi. Tala moi mbala mutema bongo na monate. Ndeti ngana ozonga te. Okozonga te pour ba mission belé ba boyemba danger ba na kin.
mais tala simplicité mona mobali wana bato kutu bakenda basala na groupe na bango bafinga ya zongsi bango et pas au même bango États-Unis pense-tu que soki yo répétaki ka makambo bango balobaki pona wera que wera sala débat na parce que eloko sali yo s'attaquer no eza yango wana peut-être yo yebité parce que na télé émission notre ba carte lo place au fingi wera eza les faits à qu'on répéter que bacha wera na Zachary Bababa sur la français et insulte. Alors pense-tu qu'ils sont gardés qui maîtrise. On l'a bien le côté spirituel c'est taqueyo. Ba taqueyo. Ou t'as même pas comme le message tant sous ya somme les cani. Mon vandi calme. Penses-tu vraiment que on va relongwa la timouada. On va relongwa tenjoa. Place na yo penza. Ezaki wana. Ou vandana héritier. Héritier za moins âgé que yo. Ayebi penda musique ayebi na musique mais penza te une expérience ya yondo ovanda na ba quadra ovanda na mukulu ozala na fali on va revoir et puis respect on a mona que ser nanga mais jour oza pressé on s'attaquer na wata wana oza pressé na Charlotte mbanga na wana eza bien mais obeta ngo pe na LC Robert lango tata Raphaël. Robert lango tata Charlotte mbanga no wana na groupe no wana c'est bien. Baza batmo boza muta musique eza mais osa suna na place mo zo sala zo ke ba voyage pour soutenir groupe na yo. Tala ndaku na yo. Ça qui pas wata. Parce que à part Moussala, aza petit frère et puis azo joyo grande sœur. Obeta ema tolo ndongo lingi. A mon soit sali likambo tant que grande sœur ko vandi c'est pour lobi na ye. Ou ata royo ko po ko une expérience makambo ndule. Fallait pas spirites et ça nango oui, ça fait partie ya vie ya wata. Mais ça penza wata te. A fingi ngai nini ya mama na ngai na tiki na longo avant poto. Wana les envoûtements. Les envoûtements, fallait pas njora, fallait pas. Pour wata lobite ka arotika yo, wata lobite ke balongoli yo. Malgré que na ba message wata komelinga somo moyena laxate oui. Et ça que peut-être azo ki pe batak. Na niveau batu mususu ke tala muto zarana ye. Akobunge la père na yoti. Tala muto engagé, akobunge la wera te. Tala wera muta sala azo longolo pa na bino avandisie, pa na yo. Azo futelo classe, tio koma o yo zali. Wata bois qui pression. Alors on a pression na za mutu. Peut-être yango mona komela ko temps sous SMS oyo bande ko lobaki wata le kanelio. Maza mutu. Et loko ngai zong sa wata na nzela eza silence na yo. Yango la famille, silence eza arme makasi na vie. Silence eza arme moko ya makasi je vous dis. Même wata tandenga komela ki ba SMS wana. Po zongi sa e, fallait ka kishinjora kanga munoro na e. Et ton gâteau mona wata angazonga mutu basololi na ndeko na ye ale azongi pe barep ton soupe bata spiritas benge basenga pe pardon même bala moko bandi papa na biso leki ya yo papa na bino ngwano finga combien de fois lelo kumukum sa soufali yaza muta comportement c'est pas ce que zonga kuna bu mesana osana trop na kofi kendara bufingiye bozongi mais loko ka fallait ekolisa yo le fait ka mema bakali na poto falo kola wana benga ngo 60 falo kola parce que bakali asa ela kofie lokote yo zala mana quadro zala na bambonge ya nyonsto et puis quadra a proposé yo komema yo poto. Mais maintenant bakali oh yo lo bako fula parce que en vrai Jorando fula bakali yo mdim to bimisa bakali mais quoi na mema inga sona yo nenge na vanda na raisonner makasi sur ça o te que ça na ngolo tete et ça les loko yo ça les loko et ça l'autre pour ania ça les loko te ba kenega boy yo zala et lolo muto a memi yo a kokisha ta rêve a vie na yo olobi ke ole kaka
Bah, même quand on a poto, t'es pesé dans compte sa gouvernement. C'est ingrate. La famille. Mon tata mimi on a mbanda kapamba. Toza alowa njora te. Faut on dit marabato. Et puis sur les cambre comme les biso. Silence à ma casse na vie as. Et alors ma arme ma casse na vie as silence. Ata ba fingi nini wa mère na yo. So eza makamba musala, oza na intérêt kuna. Bana obaliaka wana. Place wana bénéficiaire loro moko boy. Tala tapo na bana yo. Zana maîtrise. Et puis là ta silence. Silence c'est ça là que mon toata matin ndenge nini soki yo okangi munono. Silence c'est kitara mutu po a raisonner. Biso na part na biso ata makambo comme li biso. To wele la ko réagir ma bête. To réagir ça raté puis to vendre ka silence jusqu'à ce que ba benga biso to solo là. Ba me kotu na biso mais pourquoi yo ça ki boy? Oyebite que on t'a bimisa boss na yo eza mutu wana. Yo koka ko répéter te makambo batu msu balobi pona ye. Et puis to senga na beskise. Njora, ok mbangu. Oh, parler na yo penza. Ndako ya yo ma eza pas falité. Eza pas quadraté. Eza pas JBT. Même papa we ranson. Ndako ya yo penza. Eza pas wata. Na comprendre une expérience à vie aux anango. Na entourage à bato maele aux arana bango. Comment ba koka ko faire raisonner au té. Comment ba koka ko sauter que faut na kimia. Tala no comment il ne sengo pas wata. Tout le monde a ba live na yo. Wata zo memo partout. L'occasion ba tumsu bazwati. Ah! Jora. Na sukia wana za na moni loro lo basute bande konanga. Tout le monde na OK. Ngati des amabe OK la famille. Na moni loro lo basute bisous bye.